Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino pe kotalisa bino ndenge nini Mama Kalanga alingaki alakisa na bato ete ngwanda nde azali moto oyo bato bazali kokanisela ye makanisi ya mabe pe bato oyo bayebi ete nde balobaka n'importe quoi na kombo na ye. Mama Kalanga alingi ko apprendre biso histoire ya Congo lelo. Azali kokanisa ete biso tozali bana oyo tobotami lelo pe toyebi makambo oyo eleka na Congo te. Lelo tozali kokamwa mingi ndenge mama oyo azali kolinga ko faire croire na bato ya yebi histoire ya mboka koleka. Azali pe soki ata bapesi ye maloba bokomona kobanda kotata bana motuna moko aza kobaluka azali ata na réponse ya malonga azali kopesa te. Yangwana ezali mawa mingi ndenge nini tozali komona lelo awa na poto ba politicien ya mikolo ya suka oyo babengi bongo ba opposant congolais oyo babengi bango ba Tintin babimi mikolo oyo po babanda koyebisa biso ba makambo ndenge balobaka na lopoto ba rencontre ba masolo moko oyo ezali kutu ata na sens te. Bandeko babolingo Mama Kalanga alingaki alakisa biso ete yenda ayebi histoire ya ngwanda malamu koleka. Alobi ete papa wana azali papa moko bato balobaka ba makambo na ye bayebi malamu te po ete bato nde bazali kokanisela ye mabe. Mama Kalanga yo kanisi yo ko apprendre biso nini na oyo etali histoire ya ngwanda le Terminator. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko oyebi lelo soki biso ba diaspora mingi tozali bloqué esika moko tozali koyeba te eloko nini tokoki kosala mpona mboka na biso suite ya ba discours ya boye. Moto lokola Mama Kalanga pe ndenge azali wana azali komonana ke akotikala pe kocontribuer rien mpona mboka na biso po na motu na ye na esprit na ye ayebi kaka ndenge nini bazwaka mbongo na ndenge ya mayuya ndenge ya kosala misala ya mabe kotiela bato ba poison eloko etikali kaka na mutu na ye yango wana. Mama Kalanga akomemela biso eloko ya malonga te. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko oyebi ete émission ya radio Zoomelmail ekomi penza kobimisa bato oyo nyonso tu balingaki basala neti bango basantu. Mais na koyebisa bino ifo boyeba yango ete na nyonso tu oyo biso tozali koloba bato bazali kolala pongi te po ete ezali ko déranger
bato oyo balingaki misala ya mabe oyo balingaki koboma mboka na biso oyo bapasaka toujours na mabe mpo na mboka na biso eza kodéranger bango me bandeko lelo ezali mokolo tokolakisa mama Kalanga elema moko oyo na banzi akotikala lisusu koya liboso ya bato po aloba ete botala Ngwanda nde azali moto malamu Ngwanda nde azali moto oyo ya boye bandeko ntango tosalaki émission oyo ya radio Zumel 1000 ndenge nini tolakisi mama Kalanga ete Ngwanda oyo oza koloba azali moto oyo ndenge ozilingi kolakisa na bakongole te olingi nde po sukola ye o blanchir ye oloba ete non azali moto malamu me bandeko babolingo nzoka ntango tosalaki bongo bandeko toloba kaka famille ya Ngwanda na France nzoka nde mitema na bango ekotaki pasi mitema na bango eliamaki bakokaki kosupporte te babengi awa pe batiki message pe message yango tozali koyokisa bino ndenge nini bandeko ya Ngwanda bazali kokoka kosupporte te baverité oyo tozali koloba na oyo etali bomoto ya l'éterminateur Ngwanda bango bazali kokanisa ta soki babengi balobi ekodéranger biso alors que biso tozali wana mpona kopanza vérité tolobaki na bino bandeko bokanisa te Congo ezali lisusu Congo oyo ya 32 ans lelo ekomi ete scanner oyo ya radio Zumel 1000 ezali likolo ya ngomba ezali kotala moto nyonso ndeko osali likambo po ya kokosa bakongole yebaka ete scanner ya Zumel 1000 tango kokota na kati yebaka ete ozali banda olinga te bandeko siko na tango oyo avant tolakisa mama Kalanga vérité ya bomoto ya Ngwanda l'éterminateur na makambo ya sala po tango mosusu alingi apprendre biso yezo kanisa ete na bubi ba congolais na yebisi bango bandimi me tokolakisa ete mama Kalanga yoza na rien à prendre na biso ba congolais parce que yo moko kutu ndenge kaka soko yoki elobeli na yo na elobeli ozomona kaka ke mutu moko même na kati ya masolo ya politique yango ya Congo yebi rien ozalaki na yoka lokola mama ya bitinda baza kotinda tinda oba mission ya koempoisonnaka bato po même histoire ya Congo sokoka obeta yango te oza kaka mutu moko ozali kaka soko ovandi oyoki ale okimi mbangu liboso ya kamera po oloba te aussi to comprendre yo mais yambo te tokota nanu na kati ya masolo malamu ya mama Kalanga na Ngwanda l'éterminateur tozali kotiela bino message ndenge nini bandeko ya Ngwanda na France mitema na bango eziki bazali kokoka te bazali kokoka kodigérer vérité ya radio Zumel 1000 te pe bapase na créneau mpona kobenga koloba bozoba pe bandeko tokotiela bino babozoba mosusu oyo bandeko ya mama Kalanga bandeko ba-congolais na ba-congolaise mosusu oyo bakokaki kosupporte te vérité ya radio Zumel 1000 babenga awa mais boyoka bato oyo bazali koloba ete bakokamba Congo ya lobi makambo balobaka na barépondeur ya bato balangage babimisaka okomona mwana mwasi azali kofinga nzoto ya mwasi mais azali koyeba teke ye moko pa azali mwasi oyo azali na nzoto oyo azali kofinga mawa me bandeko babolingo na tango oyo topesi nano kuna na régie esika papa Botamba azali ameka ko faire passer biso message ya bandeko ya Ngwanda oyo babengaki po ete bakokaki kosupporte te oyo yokaka penza ke bakoti na kati ya radio Zumel 1000 lelo bakomi komibimisa bango moko papa Botamba message s'il vous plaît. Die Nachricht wurde gespeichert. Nächste Nachricht. Empfangen gestern um 17:47.
Merci mingi papa Botamba pour na message aussi li côté la biso bande ko ba bolingo bino moko boiti ko mona wana ezali vérité ya radio Zoomel 1000 bazali kokoka ko digérer yango te yango no moni ba komi bilobela mama oyo penza ko azokanisa ke ndenge na lobeli bango boyo bayoki yango mère ozolekisa l'air na yo pamba ozolekisa l'air pamba tala bino bozali bato yoko bino nde moto boliaka bambongo ya mboka bonyokolaka bato kuna na Congo yo zali faux mungala ozali vrai mungala te ba vrai bangala oyo banyokola bandeko na bango ba congolais te bino nde ba faux bangala bonyokolaka ba congolais na tango ya deuxième république lelo mokili ebeti bino fimbu bokimi bokanga miawa boza kokoka vi ya poto te bokoma kaka soki moto alobi ata likambo malamu mpo na Congo mitema ekomi kosala bino pasi mpo na bino bozomona kaka ete bitumba ebima lokola bozomona ete lokola boperda tout mais bozali bato ya pasi nzambe akokonfondre bino bokolela boleli nanu te bokolela bien po ete 32 ans
o bino bovandaki o bino bosalaki bamakambo o ndenge bonyokolaki peuple lelo pasi ya peuple congolais bokomi kolinga kobwakela yango bato mosusu alors que bino nde bozali à la base ya souffrance ya mboka na biso. Azoloba pa za mungala mais oza mungala ya pamba, ozali mungala ya pamba mamoyo. Aza koloba soki pe ngwanda mutu avandaki na pembeni aza kosuflaka ye po alobaka. Mais bozali na pasi boyebaka yango tokotia bino contre mire ya makwanza pe tokonguruta bino mbala oyo Congo ezali na besoin lisusu ya bainvalide net bino te. Bato bobomaki mboka, bato bobebisaki mboka, bokanisaki ete makambo nyonso to ekotikala kaka na maboko na bino. Mais sikoyo biso bakongolais tozali na besoin ko construire mboka na biso. Soki bino bozali kaka na idée ke ah non to benga na bato na binduki po tozonga to kende kolia bozali komikosa, bozali bato ya pasi na pasi boyebaka ete tozali koyebisa bino Nzambe asi atie liboko na kati na mboka na biso Congo oyo nyonso to azali kokanisa ke tokokende na Congo po tosala boye ndeko ezali bandoto ya baba. Ezali bandoto ya baba bosepela kaka lokola bosibo yibaka bambongo oyo bomonisi ba peuple place pasi boyibi bambongo kuna na Congo boye kosomba bandako awa ya wana nde bozovanda me boyebaka ete ndaku pe na mboka ya mundele yebaka ete kofuta mokolo mbongo ekosila mundele deux fois te tango kokoka lisusu kofuta bamakambo ya mike mpo na ndako wana te o ba facture ya courant o mai banini banyongo soki eleki boyebaka ete un jour tokoyo mona tala ba journaux ya poto awa meme na ba télévision bakoloba ndenge nini bandako wana obozwaka na ona ndenge le bien malaki bakobotola bino epa mundele deux fois te epa mundele deux fois te finga na yo loba n'importe quoi oyo mungala mais ozali mungala ya pamba un vrai mungala aza ko penser ndenge nini sikolo kola mobutu akenda ndenge ni tokotonga mboka mais yo lokolo oza mungala moko ya pamba ya chanana mungala oyo ozalaki kaka na Congo bozaki na pona ko nyokola bato ko yiba bato tala lelo pasi ekomi ko sala bino bokomi bilobela mais soko kanisi ete malobo yo lobi nde yango na nde eko déranger radio na biso ozana pasi mama na tango oyo Congolais nyonso azali ko penser ndenge nini bakotonga mboka mais bino lokola bozali kaka bamiyibi bokimi awa bozokoka vie ya poto te bokozala kaka bato ya pasi bomata bokita bozali kaka bato ya pasi. Mama ozali na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger auti koloba omoni ete radio Zumel mil tolobaki yango bazali ebele awa oyo bazali koloba makambo contre pouvoir en place bozali ebele bozali plus de 10 000 mais radio Zumel mil tolobaki ete tokotia bino contre mire ndeko mingi bazali kokanisa ete biso tozali kaka kondima bamakambo nyonso tu non ndeko soki makambo ezali kosalama mabe na mboka tozali pe koloba na banzi ete bato mingi bayebi yango mais mama oyo azali koloba nini ke bamakambo ezali koleka bazali koviole basi kuna na ese mais mama yo osili soni te ozali na soni te na miso na yo mpo etango ozali koloba boye na yebi ete etango mosusu ozali pe mwasi ya ngwanda ou bien likango ya ngwanda po ete moto azalaki kosufle yo na pembeni yo mobali yo azalaki kosufle yo na pembeni ezalaki mpenza mongongo ya ngwanda me tokoyebisa yo boye mama tikaka na yo koloba bamakambo ya bafemme viole boyokaka soni po ete bamakambo bino bozali koloba soki tolobi tozonga na source bamakambo ya baviole kaka bino bato oyo boza kofungola monoko lelo soki balobi balandela bino parcours ndenge makambo ebanda okomona na makambo baviole baza kobimisa bangwanda na kati baza kobimisa ba Jean-Pierre Bemba na kati baza kobimisa ba Roger Lumbala na kati bato oyo kaka bakendeki kosoutenir bamakambo kote ya ese oyo bakangaka miso ntango bazalaki koviole bamama na biso alors okoapprendre biso eloko te mama nakoyebisa yo eloko moko yo ozali kofungola mbanga mpona koloba ete bafama bamama bazali viole bozali kolobela yango te mais nakoyebisa yo sikoyo mama ya mongala
yo moto olingi kolakisa ete yo nde ozali mongala koleka bangala nyonso. Bandeko nakoyebisa yo boye, yo olingi oloba mpo na likambo ya bafemme violée, mais zalaka ata na mwa soni te. Okoyoka soni te. Tout d'abord, bozalaki na Congo, bonyokoli peuple, boyibi bambongo ya mboka. Bato bazalaki impayé, ebele bakota na se ya mabele mpo na susi ya bamboka na bango, bambongo na bango. Mpo na bino, bato lelo bozalaki pembeni ya ngwanda. Et je suis sûr ozali mwasi ya ngwanda ya ndako. Soki po ozali mwasi ya ndako ya ngwanda te, ozali likangu na ye. Po ete oyo azalaki kosouffler na pembeni ezali ngwanda. Alors, nakoyebisa yo boye. Yo penzo ozali kofungola monoko po loba likambo ya bafemme violée. Mais maman okamwisi ngai. Soki bino penza bozali na souci ya bafemme violée. Soki ngwanda oyo yo zali kolobela ngwanda azali na souci ya bafemme violée. Oyebi combien de fois bato ya pareko balie bambongo na kombo ya bafemme violée na poto? Oyebi combien de fois bato bapesaka bambongo na compte ya kesi ya pareko pona likambo ya bafemme violée mais basala keloko te baza kolia bambongo na boyebi teke bozali bato ya libabe bino bozali koganga ba mama na biso bazali ko violer bango na este mais kaka bino moko bazali ko pesa bino bambongo bosombelaka bango ata bakisi te banini boza ko zo bambongo na bozali ko tiana ba compte na bino pe bozali ko dondo bozali ko vimbisa mabumu pe ko somba ba mituka wana ezali vi bomoni ndenge bozali ko mi pesa botutu na kati na nzoto bino bokanisi makambo bosalaka nzambe azali komona yango te bato bino bozali ko akize lelo na Congo bazali quand même ko sala ba geste bino banda bo banda eloko nini bosala pona ba femme violée Tshisekedi bino bozali ko betela tolo Tshisekedi nda lingi peuple Tshisekedi na lingi peuple Tshisekedi na mwasi na yeba kendanga na este a komi na esta niati mabele o esika bino boganga ka ba femme violée totikali komona te ata na image baloba ete Tshisekedi pa asalaki mwa tour akei kotala ba femme violée eloko te. Alors souci yango ya nini oyo bino bokoya koyebisa biso ete bino nde bozali na souci makasi ya ba femme violée ezali nde sengo na bino po ete bomonaka ntango bozali kobelela kombo ya bafemme violée bato bazali koya kopesa bino mwa bambongo bozali kozwa bozali kodondo ekomi nde eleli na bino awa na poto toyebi yango malamu. Alors mama yo ko apprendre biso eloko moko te zala na soni paye baka ete to promettre yo tango nyonso tu soko obengi biso otiki message toko banda ko publier yango poto lakisa bozoba na yo ya mongala esika ezali aza koloba pe aza ta na soni te bino bokanisi ete ba makambo ezali koleka bato bakangeli yango miso bino bokanisi bato bayebi te bino boyebi te ke bozali kolia bambongo ya makila ya bato ye ngwanda le terminator afungoli na ba radio na ye ya buka lokuta okomona tshana ba numero ya compte bato bapesaka ba don bambongo wana place ekendeke boyebi tango mosusu pe ndenge tozali koloba boye bambongo oyo bato bapesaka bato badon na poto yo mama ozali kofungola monoko liboso ya oza kotika message na répondeur na biso tango mosusu bino nde moto boliaka bambongo wana mais lelo ozali koya koloba mama yoka soni ozali mongala ya pamba un vrai mongala koki kolia bambongo ya bamakila ya bato te boza koloba ba femme violée mais boza kaka kolia bambongo na ndenge ya kintsweki ya ba femme violée ezali mawa mingi yoka soni mawa papa botamba na ntango oyo nayebi ete ozali kobongisa deja ba image oyo tozali kotalisa sikoyo mama kalanga na ba makambo oyo autaki koloba ya babozoba oyo alingi faire croire na bato ke ngwanda nda azali moto malamu mais na kozongisa nano maloba epai ya papa Roger po ete ye nde ya kopesa passage po ete ba image wana tomona yango ebongo na nsima nde ngai pe na kointervenir
papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba. Mama Rosalie na bandi ete mama oyo autaki kotikela biso maloba na répondeur azali mama moko oyebi ete mama oyo bazalaka na Congo oyo babandaka komona kaka Mobutu Sese Seko Kukungwendu wazabanga akotikala libela na libela pe ba mama oyo basalaka n'importe quoi na mboka pe babandaka kosakana na mbongo ya mboka na tango na bayebaka pasi ya bato te lelo nde bakomi ko reconnaître pasi ya bato. Mais mama oyo azali koloba azali kobosana lelo soki azali koloba makambo ya este tozali koseka bango parce que tango bozali koloba ba Rwandais ezali kopesa mawa kaka ba Congolais oyo lelo bozali kobetela maboko bozali kokumisa bango nde bazalaki ko renforcer kopesa makasi na ba Rwandais oyo bozali koloba baza ko violer ba mama na biso nde bakoka kosala makambo wana. Botu na kate tango Roger Lumbala azalaka na este aza kosala rébellion na ye bino bokanisi na moma wana ba viole salamaka te mais azalaka kote kuna lelo aya boza kobetela maboko ndenge moko pe Jean-Pierre Bemba azalaka kote ya Museveni na troupe na ye kote kuna basali sa face soki kutu basalaki sa face na Centrafrique ba viole bato e bongo eloko nini ezangi ke ba troupe na ye ba viole ba cité côté ya est. Alors bamakambo bozali koloba bokanisaka ngwanda oyo lelo boza kofungola monoko ngwanda bandani bapesaki autorisation ke ba Rwandais oyo ba Hutu oyo bakotaka na 94 bino bobosanaka ke na 94 ba viole salamaka ya makasi tango ba troupe ya ba Rwandais wana bakotaka na Congo na ba minduki na bango ezalaki komona soki bazokende groupe na bato bayebi lisolo soki bakomi na village moko basepeli kovanda na basali sa face babomi bato baviole basi baoccupe village nani ayebi yango te na 94 année 94 nani ayebi yango te bino bokanisi bokoapprendre biso histoire ya Congo bino boyebi kaka ndenge bozalaki kuna na Congo koyiba lelo bozozwa lisusu mbongo bobandaki kozwa te ba million ekomisi bino bilobela bokomi kokanga bato mosusu bandoki. Maman opaza koloba ngwanda c'est qui? Ngwanda c'est un déchet pour nous. Yo yebite moto lokola ngwanda soki zaki na bamboka lokola baputa ngwanda zali moto ko vivre na prison. Yo yebite ke moto lokola ngwanda soki zalaki na ba pays arabe azali moto basi ba lapidaki e kala pe batumbaye. Bozo ko fungola monoko po lelo bomoni ngwanda zali ya liberté pe azali ko fungola monoko azali koloba. Aza koloba paye mongala. Omoni tellement bon mesala kala ko yiba boye na poto bozo ko koka misala tetala e komisi bino bilobela omoni ndenge ba vérité radio zumeli bile belisi bino kimpelekese aza koloba pe mama ya mungala yo zali mongala ya bolole un vrai mungala ko se comporter net yote yo kanisi mungala nini na minute yo vrai mungala ko supporter ngwanda bato baza ko supporter ngwanda bazali kaka bangalo ya ba bolole. Un vrai mungala ko supporter mo de lokola ngwanda te po même bangale belé bazali na confiance ya ngwanda te balingaka kutu ngwanda te oza koloba vraiment ezali pasi mingi pe mawa soki ngwanda yebaki ete azali vraiment na ya mboka pona nini na année 94 bango na Mobutu basalaka manevre bandeko bino bosi bongo na ba réfugié bakoti na mboka ya batu bakoti na armement na bambongo ya banque eloko ngwanda na Mobutu bawelelaka kokende nanu epai ya ba chef ya ba troupe ya groupe wana pona ko récupérer bambongo ya banque o bakotaki nango et puis bazui kamo bimba bapesi bango ba viol wana banda depuis année 94 pona tango ya Mobutu muto azaki kolobela yango azate alors bino boko apprendre biso histoire te. Yango na tango bandeko na kosenga siko na papa Boitamba to kotana na lisolo ya mama Kalanga ndenge nini azalaki kolinga ko lakisa ete ngwanda ndazali moto ya malunga totalisa bino siko ba image to lakisa bino esika nini bato yo balingi kozwa bato lokola bazoba papa Boitamba ba image s'il vous plaît.
Nandenge nini yo kanga na ebisa papa na ngina lobela bino secret munene lelo batebele bazolo ba mingi sir papa Honoré Ngwanda na ngina lobela bino loko moko akolimbisa nge pa ya zali na kwa kikolo bango teme na loba ngo poka me batu babanda ko comprendre si je me trompe pas ezalaki na 93 l'air papa mokonzi aleli na 90 alobi comprenez mon émotion 93 papa Honoré Ngwanda tambola indi avandisi maréchal alobi papa oza ndeko na ngai bokonzi ya mboka ezali bokonzi oyo yo nzambe abengaki aponaki yo soki nazokotisa nzambe na kati ponga na komi mosali na nzambe yo moko yebi bokonzi ezalaka nde peuple po mutu ozala mokonzi oza numero 1 okonzi esengeli peuple aza nsima na yo nga na koyebi so oza ndeko na nga tata peuple aza lisusu nsima na biso te o peuple aza lisusu nsima na yo te mpo na ngai je pense que kamata nanu congé kamata nanu vanda otala nanu oyeba otambola oyamba okota na millier okota na source ya population oyeba eloko nini ezangi koko so ekomi wapi eza puisque na minute na kobiso ndeko na nga na kobiso ke mbokonzi eza ya peuple bokonzi ezaka ya soda te bokonzi ezaka kamata nanu mwa congé tika nanu gouvernement soki osala makambo nango esala yo pusana ou bien soko reconnaître tata Tshisekedi nako yebi so makambo solo place papa Honoré Ngwanda zali soka koyoka a démentir nga na moni bokonzi nde peuple et pas makambo ebebela ki ya papa Honoré batu bayebaka te lero biso to palangani o lero makambo ebebi o lero papa bagere bakabilo baye papa Honoré azaki susu niko pusana abima munguna pona likambo oyo wana comment ça fait-il hier ya ko ebiso ke prend congé longwa peuple aza susi manote bokonzi zakande ya peuple muto ya komi traître Bon, Mama Kalanga, siko tokolakisa yo ke ozali na yo kaka chaku oyo Ngwanda si a utilisé yo po ya kolobali n'importe quoi liboso ya caméra po ba makambo yo za koloba oyibi tatina na yango te. Tango yo za koloba ete Ngwanda za koyebisa Mobutu ete bokonzi ezalaka ya peuple alingi yo te vandana na pembe total eloko nini alingi. Mais makambo yo zo lobeza ko kamwisa. Tango peuple wana abandaki ko sala tout pour a réclamer ba droit na ye oyebi nani moto oya kendaka oya tindaka ba ibu ona ko kende ko beta roquette na ndako ya monsieur Kibasama Liba oyebi yo moto zali koloba ete Ngwanda ebisi Mobutu alobi peuple alingi biso to vanda nanu na pembeni Ngwanda moto azalaki na posa ya pouvoir oyo alinga pouvoir oyo meme tindenga komi na poto awa azomona ndenga vandi bomweta za kosala ba makambo nyonso osala ba photo ya ba montage koloba n'importe quoi pona nini okosa ba peuple po azwa pouvoir Ngwanda alinga pouvoir oyo kota eti na mikuwa okende koloba ete Ngwanda loba ete peuple alingi biso te vanda na pembeni ozoloba ete Ngwanda pesi Mobutu conseil. Mama Kalanga, oya ko distraire biso te. Ba parole yo zoloba, oyebi moto abimisa yango devant Mobutu. Paix à son âme, Général Mayele, le seul oya ebisa Mobutu babiloko yo za ko bimisa. Kelelo lingota lisa biso ke ezalaki nde Ngwanda moto alobaki yango, Ngwanda ya wapi. Mais nakolakisa yo na ba ane oyo bandai koloba wana. Ba ane oyo tangi wana. Pona lakisa oke tangu peuple wana bandaki ko se réclamer droit na ye na la kito la kiso eloko moko eloko nini Ngwanda yo zoloba ke Ngwanda mtakendeki avandisi Mobutu alobi peuple alingili biso te bokonzi ya peuple soki penza reconnaître ki bokonzi ya peuple wana pourquoi kendeki ko beta roquette na ndako ya Kibasama Liba tango mosusu oyebi histoire te alors Mama Kalanga esiko ozali vanda siko tozali ko pesa yo leçon histoire ya Congo ndengo ezalaki parce que yo ndengo zalaki wana ozalaki lokola mama ya bitinda babandaki kotindoka ka ba mission po kende ko empoisonner bato ba mission ya molili mais sikoyo tokolakisa yo ke oyebaki histoire ya Congo te tala sikoyo ba makambo oyo ya moto yo za koloba ete azalaki kolinga ete Mobutu za na pembeni po bokonzi ya peuple soki azalaki na souci ya peuple pourquoi akendeki ko beta roquette na ndako ya Kibasama Liba pe ko boma ba chrétien oyo bazalaki ko marcher na bango pacifiquement na Saint-Joseph yango na tango yo tokolakisa yo image moko poto apprendre yo leçon tout de suite parce que ozalaki lokola mwana ya bitinda oyebaki pe histoire ya Congo te pe oyebi yango te
ozalaki kaka wana mpona kokende kosala bamission ya kobimisaka bambongo koempoisonnaka bato. Papa Botamba, ba image s'il vous plaît mpona to apprendre mama oyo leçon. Tala ba makambo moto yoza kokosela biloko nini asalaka epai ya monsieur Kibasa Maliba. Ba image s'il vous plaît. Kibasa Maliba. Le même que vous avez connu dans le temps. Le même aujourd'hui. Et le même demain. Je n'ai jamais dit. La même défense que j'ai prise pour mon peuple hier. Aujourd'hui, aux côtés de Mzé, nous poursuivons la même défense. Il ne faut pas mal comprendre les choses expressément, les expliquer mal à notre peuple, afin que vous puissiez tirer vos intérêts dedans. Non, monsieur. Ce que vous venez de dire ici est extrêmement différent de l'homme qui vous parle en ce moment. Monsieur, très bien, je vais vous dire toute la vérité sur cette affaire. Il y aura dans notre pays des voleurs, des violeurs impénitents, du genre de ceux qui courent encore la rue en liberté, sans sanction présentement. Plus jamais il n'y aura dans notre pays des assassins cyniques, du genre Mobutu, Ngunza et autres Ngwanda Terminator, capables d'envoyer à la mort. Capable d'envoyer à la mort, simplement pour créer la panique dans les villes, les hommes les plus innocents de la planète, même des nobles étrangers venus de loin pour investir dans ce pays qui en a terriblement besoin. Plus jamais, Monseigneur, plus jamais. Je vous remercie. Nous continuons. Nous passons la parole à l'Union sacrée libérale. À la parole. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Bien suivre les dispositions. Oui, un peu à l'hôpital. Ils vont vous dire, ils les ont vus, ils étaient habillés, les uns en civil, mais les autres en uniforme. Bon, la garde les a vus venir. Elles étaient dans les MIVA, habituellement utilisés par la DSP. Et puis, l'officier de police, l'officier de gendarmerie qui a fait le constat, a trouvé je ne sais pas, les emballages de en bénéficie.
Monsieur Kibassa, excusez-moi, mais on n'avait pas enregistré, la caméra n'était pas encore là. Que s'est-il passé exactement? C'est une véritable attaque contre votre maison. Absolument, c'est passé à partir de 3h30. Les voisins qui ont chronométré ont dit que l'attaque a duré une quarantaine de minutes. Mais moi, j'enregistre tout ça comme une affaire qui a duré un siècle tout entier, n'est-ce pas? Vous étiez là aussi? Tous, nous étions là. Ma femme, mes enfants et les filles étaient dans la grande villa avec nous. Les garçons étaient à l'annexe derrière. Cette grande villa, je ne sais pas si vous l'avez visitée, il n'y a plus de villa que le nom. Elle a été à plusieurs fois bombardée par la roquette. L'officier qui a verbalisé a trouvé les emballages de roquettes. C'est donc une attaque organisée, préméditée contre vous comme leader de l'opposition? Absolument, moi je crois, hein, absolument. C'est ça, absolument, parce que je suis dans un quartier où il n'y a pas une autre maison qui a été attaquée que la mienne. Hein, vraiment la répression politique? Moi je crois absolument. Je crois qu'il ne faut pas chercher d'autres noms. Hein. Il faut avoir le courage, même quand on est en danger comme je le suis, de dire que c'est la répression politique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ma famille et moi-même, nous attendons ce qui va nous arriver. Merci. Mama Kalanga, omoni moto oyo za koloba ngwanda oyo za koloba ete bato oyo baza koloba boye po ete bayebi ye malamu te kokanisa te ke yo yebi ngwanda malamu koleka biso ba ane oyo pesi oyo lobi ete na 93 ke avandisaka Mobutu kasi ba ane yango na nde oyo akendeki kobeta ba roquette na ndako ya Kibasa soki azalaki pour le peuple. Pona nini akokaki kozwa ba ilbu na ye komema bango tina limete po bakende kobeta ba roquette na ndako ya Monsieur Kibasa. Yo lingi ko apprendre biso nini mamoyo. Yo za kobosa na zela dossier na yo za koya. To kobeta lisolo ndenge nini yo osalaka ba manœuvre yo empoisonna meme Monsieur Kibasa otiela e poison ba makambo wana nyoso ekolobama. Lelo lingi etalisa biso ete yo ndo zalaki moto malamu na ngwanda. Mama Kalanga, oyebi babiloko yo sala na mboka na bisoko, soki ezalaki na ba mboka neti ya bandibu, yo ata moto na ata pine basi bachayo. Obomisi bato ebele otiki ba orphelin na ba orpheline de père ebele na Kinshasa na ba mission na yo oya molili yo bandaki kosala. Mais Mama Kalanga, dossier na yo ekotombwa makala te. Pe mokili ekoyeba ba makambo nini yo salaka. Parce que ozali na lokuta moko oza kokosana na kombo ya Nzambe pe mi pesi kombo Mama Grâce. Quelle grâce! Bandeko, mingi bazali kozwa kaka biso ba Congolais bazoba Mama Grâce. Quelle grâce! Yo komona moto azali kaka mbuma miso lokola nguma kobeta piaka. Mama oya bongwani te bandeko tozali koyebisa bino ba oyo bakendeke po ita atia bango maboko bazali kotikala kaka na botutu ya mama oyo. Omoni ndenge moto oyo za koloba ngwanda oyo bato balobaka pona ye bayebi ete omoni image makambo asalaka epai ya Kibasa na tango wana deja Mobutu kutu avandi na ye na Guado tala ndenge ya bandaki koterrorize bato na Kinshasa. Nde olobi ete yenda azalaki wana pona koyoka te peuple alingi biso te mfanana yo lingi okosa banani binoko tokotia bino contre mire ya makwanza ekomi moma oyo tokonguruta bino lokuta na bino na banzi ete ekomi na suka papa botamba na banzi ete ba image outi kotiela biso elobi mingi pona Mama Kalanga ate ya mindenga azali wana ebongo mama oyo ya France oyo atikaki message oyo azali kofungola monoko pona koloba yo komona ete mama ngo ayebi alpe ata histoire ya Congo te bato ba viola ba mama na biso na Congo bino boza koloba ba viola ba mama na Congo oui
mais bato bazali kokende ko assister ba mama na ba pasi bazali ko mona kaka ba wera sono bino bozali ko ba wera sona sa kenda assister ba mama wana na souffrance na bango ba konzi ya Kongo ebele ba kenda mokoloni ni ngwanda asi akenda po ite ngwanda zali kaka wana ya kosalaka ba nosi ya ba viole ya ba mama pe azali ko zwa ba mbongo na ba compte na ye na kombo ya ba femme violée azali ko lia yango wana nde moto ya malonga pe ami pesi kombo pasteur bino boyokaka soni te pona nini pe mama aza koloba paza koloba ngwanda ngwanda de nani soki po zali likangu ya ngwanda soki pe yo moko mwasi ya ndaku ya ngwanda bobomi mboka bino bokanisi ba distraction na bino bosalaki tokotekela bino lisusu tana babozobo bino bosalaki mboka lelo zolinga ebima na kati na souffrance bino botikaka bino bozali koya lisusu mpona kolinga kozongisa yango na souffrance azali pe kofungola monoko azali koloba bino bokanisi bokolengisa ngai penza na bamaloba na bino bozali koloba bokanisi bokolengisa ngai kaka na babozobo nga na yebi bosala na mboka na biso akoloba pe nazali na France numero na ngai yango ngai mama ozali nakende kobebisa ta na ngai nabenga moto lokola yo moto ozali na kati na bato bozali kolia bambongo ya bafemme ya makila ya bafemme violée ozali kosala makelele pe koloba me tunaka ngwanda bambongo oyo bato ya mawa bapesaka mpona bafemme violée boyebi ndenge azali kolia yango mokolo nini asi akenda mpona kopesa meme don ata bakisi oyo ya pamba asi apesi aza mpe koyoka soni te aza koloba bino bamama mosusu ya bangala bosila soni mpona nini mpe aza koloba mobali na ye na pembeni aza kodiktaka ye boye mpe aza koloba sia yo oza koloba mpenza ke okanisi ete oleki ngai mpenza na bahistoire ya Congo leki ngai na koyeba mawa mpe pasi bino boyebaka ete nzambe atie bino contre mire po ete bozoba na bino esi eleki papa Botamba nazongiseli yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete makambo oyo tolobi bino moko bo comprendre pe totalisi kaka na mama Kalanga bozoba na ye oyo azali kolinga koya koyebisa bato pe tango azali koloba ete ngwanda vandisi Mobutu pona koloba na ye bo koloba na ye bo ya peuple alingi ote banini alors que kaka na temps wana na moment oyo ba neo yaza ko pesa ngwanda azali kolinga kutata ko sentir te ke moto aloba ete Mobutu asa lembi azala na pembeni kaka ngwanda na azali ko terroriser peuple bino moko bomoni ndenge nini ngwanda kende a parvenir ko kende même ti ko tinda ba sola na ye ba ibu ti ndenge ba kende pa ya nani ya Mesheki Basama liba ndenge ba kende ko beta roquette mwana na ye ya mobali ya kufaki alors eloko nini mama Kalanga ko apprendre na biso bandeko ndenge ezali wana ko moto abangisa moninga te na histoire ya Congo po ite bato nyonso ndenge bazali wana bazali kaka ba faux tête na histoire ya Congo ba faux tête bazali ebele nde bazali kolinga kobima lelo lokola ba leader ya mboka na biso ba faux tête bazali ebele yango na bandeko tolobaka ete biso nyonso ba congolais zwa mayele na poto awa to sangisa mayele na biso tokende kotonga mboka to tika ko compter na ba tête moko boyo o moto boyende soki to ndimiye o moto boyo soki to ndimiye bango nyonso bazali bato ya kopola ngwanda moto ya kopola mama Kalanga moto ya kopola bango nyonso tu bazali kaka bato ya kopola lokola bazali kaka bato ya kopola yango no moni ete misala ya malamu ezali kosalama na Congo bazali kolinga kondima yango te bazali kolinga kotelisa bato ke on dirait na Congo eloko ezali kosalama te bandeko bino depuis Mobutu azwa bokonzi ti lelo ba misala au moins baza kosala lelo bomonaka yango boyebi bato boni bakufa na nzela ya bandundu na mai ndombe popo ya malongo ezalaka te bamituke baluka kuna est-ce que bomonaka ta bangonda ona ba Mobutu batelemaka po baloba ete population saleli tokenda ta kobongisela bango pont basalaka yango lelo Joseph Kabila sali yango ekosala bango soni te lelo akomi kosala tu po ete abongisa malembe kaka bango bato babebisaka bakomi koya mpona ete balakisa ete bango nde bazali basantu bino bokanisi to bokwara bino bozali contre mire na minute to suite oyebi bino badongolo miso me boyebaka ete bokolonga te bandeko tokotala sikoyo bango balobi ete o Tshisekedi nde président ya Congo
sikoyo na ba élection ba député mosusu ba bimi nini batu ya IDPS oyo bazalaki na coalition na Tshisekedi sikoyo pe monde entier et reconnaître bokonzi ya Joseph Kabila bino moko bomondi ba félicitations ndenge pesami mais sikoyo tokotala ba député wana est-ce que bakokota na parlement ou pas sikoyo tokotala ba nani bako trahir parce que ceux qui bolobi était bolingi Tshisekedi donc bozala kaka na position na bino moto kota na parlement te ceux qui bokoti na parlement donc tokomona ete bozali ba escroc bobane koluka ba intérêt na bino déjà ndenge ezali na bandeko kipele KCC bandi ba discussion bandi bango na bango ba mosusu ba komi ete ono il faut tokota kaka po ete ezali peuple nde moto aponi biso Tshisekedi akotika la isolé ndenge toza koyebisa bino bandeko ba kotika la kidiba siko tokoyeba ba nani yango oyo bazali ba traître kati na bango olinga tendeko o mata okita okosala na kati ya gouvernement ya Kabila makambo ese bandi bakombo na bango bomone bimi ba député siko tokotala soki bakoboya tokotala soki bakoboya ba $6,000 par mois pe na ba jipo ba pesa ka bango tokotala ezali oyo ezali test monene pona bango pe ba diaspora surtout ba combattant bazali kotala bango balobi oyo nyonso kokota na parlement akomi monguna bakobeta epe bakotumba ye sikoyo ekomi équation bandeko bazali kaka lokola batente baza kotunde kaka esika moko ekomi équation bandeko ondenge baloba kopesi mbwa boyi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali po ete na sima ya bangonga tokotalisa bino émission tokolakisa bino émission monene oyo tozali kosala na sima ya bangonga tokoyebisa bino ndenge nini président Joseph Kabila azongi na kati ya Kinshasa oyo balobaki ete o akimi azali na Chine o azali na Allemagne po ete état de santé azali malamu te o président Joseph Kabila boye tokolakisa bino pe tokosala émission bokomona Joseph Kabila azali na kati ya mavula na minute oyo azali na kati ya leo pe pepe nyonso tu azali na esengo Tshisekedi pe tokoyebisa bino ete alingaki ameka magie po ete asala nini abima na lopango na po aloba nini akei po ete akende na palais de la nation bandeko bafieti ye bazongisi ye na kati na ndako pe bato oyo population ye alobaka ete bazali ebele epai na ye bandeko kaka soki 300 personnes oyo bayaki po ete balobi nini bakende baakompagne ye na nani na palais de la nation to ebite oyo yazo koloba soki ya wapi bandeko tata oyo asili soni tata oyo aza na bandoto ya baba me ndenge ezali wana bandeko babolingo boyebaka yango ete sikoyo penza bozoba ya Tshisekedi ezali komonana na miso yango na tango oyo bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci. bandeko babolingo na bandi boyiti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boye